faut pas qu'il ait na lilita. C'est tout à fait logique. Si faut mais oui, il faut pas faire. C'est normal. Il faut pas qui ça attachement à l'autorité morale na bango. Mais problème c'est ça que état de droit. Oh balobara ke non, biso musada neto boma yango. Te batike kinde malamuti. Il faut ça la musala na. Problème est là n'indeko. C'est ça le problème. Non non lobby tendeko. Makambo yango nde makambo sérieux faut ba imba balobara. Donc il a eu pesa malobalo na bani. Ngai na lobby yango ndeko bilili ali. Nali moko ayambo o na loba na belela na FCC mobimba après na bilenge nyo surtout baloba. Tendeko makambo asoti muto makambo kende malamu te. Na kenda na zoti ba panzisa ngoto kenda na bango tina kutu. Kosala banzela o esala ma 1 km na ba 2 millions et quelques hommes sada de tourner atikala kosala ta mukolo moko te. Tokei totali tolakisa lelo ti bande kwa mai ndombe kuna bakolela babuka bandako na bango na bakanivo ba mire kokoya ka lelo érosion fleuve ekokota na ibali na cité ya batukuna. Nani asala ki yango bango bakoyeba bango. Ndeko lelo tolo bango saute mouton. Kende même au basili soit disant voici ça qui a pompage bato wa le kango te polndem tozoya ndeko tolo bango ke lelo soki ndeko kamere ba invité la moindre des choses c'est quoi deuxième invitation ezali susu na RRT akende ya lobby akende batu bandeko na biso INC bola que sa fidélité na bino mobilisation na bino bon c'est mobiliser et belé mobiliser ba boy rassemblement à 20 personnes kasi yango bango basala déjà rassemblement pour na sa message wana ouais nezali ko buka mbeko ba boy rassemblement batanga ki document na babuka ki mubeko te totondio meda kan kolongo mais okati on même makambo malonga na lobi yango te meda kan kolongo justice et ekolo na biso état de droit biso to ko soutenir pona nini invitation simple invitation justice a bengi citoyen congolais aéropé sa lumière na makamda dossier moko o batu nyonso bayebi et ko créer polémique à boy nazoya ndeko nanga Yves na ya FCC na zana bango liboso awa na ngai na je t'avais même dit en dehors ya caméra j'apprécie beaucoup Belessi et je crois que au-delà il y a FCC mais même que moi dose et là vous voyez kokota pour cet axe du mal pour ya zali so zakuna ta bolingo mboka ezali ba ko tourner yo ba ko tio mutema mais je vous rappelle un peu comme histoire muke Joseph arrive à kutunde otolo ba kotimboka divisé na 3 minutes na yeba ko sele là problème ça banani ba na bitumba dérivé pour Joseph et le manager de l'AFDEL Afdel Muntiona Bitumba wana. Donc vous n'avez pas trouvé les pays James Kabari, le chef d'état-major, tout ça, Mosé, consort. Dans la guerre, donc tout le monde qu'on a vendu ça les années olympiques azolia mais azofula bitumba kabino moko mais bino moko bobetu zunguluke ça ce n'est pas le problème les plus importants quand kolongolo bininga moko kitoko na linga zunguluke bon tabana qui ça zunguluke les plus importants dans tout ça c'est le Congo. Les Joseph Ngalobaka toujours a sali oyo akokaki kosala limite na ye monani ngai na yo on n'a pas profité moyo peut-être nous n'avons pas profité ba jeune dernièrement na personne ko ba statistique oyo batali saka ba indice développement na peso ko tango même na ba rapport esuka ya banque africaine de développement et tali ça vraiment que non tango bino bokambo ka 19 ans botika bilenge 90% na chômage. C'est là où Batana Kaba indice est en Boussakambouk. Donc nous on n'a pas bénéficié. Mais au moins, il y a quelques individus qui profitent à Yango. Il y a un Kosenga, attends, il y a Ganga Moussazao. Il y a un même temps que PCA, Banini, peut-être que tu as bien un compte ya FCC. Mbala Moussoussou, moi, Makambuya Boulingo, Bozanango Yambuka. Et que cet axe du mal, au Boza FCC, c'est diabolique, c'est satanique. Moulo Moussounkolo, n'a que ça yo. Je te dis, quand Bato Bayaka Koyiba Mbongo 15 milliards de Konanga.
mokonzi ya mboka tindi biso tangela ngabi ayana papier bango ba yibaka 15 milliards baba satante dans un pays budget bino bozami balende ko nangai bosana langazi bosana langazi na mboka oyo beles ngato za bilenge na mboka budget za 4 milliards bato bibaka 15 milliards because ba satante bon zonga siko na terme ko yango wana justice 15 millions yango na ko tena makambo justice ngai na koloba o bato ya kamere bazo sala papier alobia wakeno azali secrétaire général na bango azui de bobi izaleli o ya bango yo kite mikolo mibale oyo et ça je déplore au nom de mon parti je déplore je de la nouvelle génération à chaque fois que la justice est ça pour na ba faible balingi basumba Albert Yuma oyo kinde nini nous allons paralyser le pays wana fais c'est oh Ozomoni. So kipo, alléluia, amen. So vous mec, na kopesa mot d'ordre, to ko paralyser mbok pour un individu. Kamere be bako simba yete. O simba kamere communiquer na butu. Pe bazo de là ya 20. Tous d'abord Félix va respecter yete. Pour les gars qui 20, batangi communiquer. Pourquoi? Parce que batendeli mutu invitation. Mais qui vous invite vous êtes super homme. Moi c'est ça, ça commence à me révolter. Mais tellement que le gars n'a pas si na mutemo ko belle la pam. Yo kananga nani apesi bango casquette ba super homme. Yeba ko benga yete. Belle c'est le biawa. Quand c'est pour l'intérêt général, il faut te converger. Nani a komaki mukanda do bakike ata sans frère bimate. Eli quand na pes exemple mo komako komeli. Akomeli odi lunga na boloko ko landa ye. Alobi na sali na ko bengi sabakis. 13 conteneurs ya kis. Combien? 10 millions de dollars. Tel le qui soit néaté. Ba chiffre million. Ba chiffre million comment banda? Zela. 10 millions de dollars. Batou na yete. Pour ça présent INC. Nani a payé ça marché de gré à gré. Et puis, na ba société où il y a sa propriété. Parce que c'est Mibo Congo et Tonga Kanda Koute. Et ça la Kabanesa. Nabakit. Aya pesi bango majeur nous avons vécu. Et chose grave, on décaisse 667 millions. Je l'ai relevé des banques. C'est Mibo Azumbongo Wana. A Tongite, a sous-traité na Ousmane Sarret. On y a payé 2 137 millions, 237 000. À son tour, nous avons le mais Mbongo va le 57 millions. Azumukanda, le premier ministre. Je serai dans l'impossibilité. Ce qui a fait que nous avons 100 jours. Mais je préfère que ça la mais c'est n'importe quoi. Tozozonga bandeko ndeko kankolongo to tia mtema na se makambo ya ekolo oui ezosala pasi na mtema ndeko Jean-Pierre Belesi na nyonso zoleka autour ya invitation ya ndeko Vital Kamerhe na dossier à 100 jours. Réaction il y a lingomba politique na naza ko comprendre nazo ko ka mutema pasi parce que na débat elelo to bengisa ki ndeko pe ya UNC o zakarabiso mingi ndeko Joseph Papi Okata mais malheureusement likolo ba barrière ya zalaki na badge pour na ko accéder té mais le col a tous une obligation à informer population to ça na biso kaka émission les ngana za malamu yé pas à la wana après ça peut moyen de défense na ba pour na nini bango baza ko dénoncer acharnement alors que mokonzi na bango ben invité yé pour repérer sa information ndeko évolution en dossier ngoto ko vivre nini ya Nikoleza koya par rapport à dossier oyo parce que comment ndeko Kamerhe eza cité mingi na mabe et cause à la peu occasion le cours la justice à se saisir dans le dossier ango il y a que ndeko Kamerhe a représenté pe ba moyen na ye après sa d'information ya ye mais aza la blanchi comme ça combo na ye et pe toi ma pour combo ndeko Kamerhe et tanga mingi na ba dossier o ya mabe ya détournement ni solo ndeko Yves une fois encore merci beaucoup mais na rolinga na zongi na makambo ya ndeko kakolonga te parce que tokoba parce que mon médical muké non de ça la cercle vicié oui donc balobarake c'est la justice qui élève une nation. Donc les antivaleurs, oyo, tout ça qu'on déplorer, la corruption, les immoraux, l'immoralité en politique. Donc ezali makambo oyo, toroki kozwango avec complaisance. Toujours les ambitieux sont des coïves.
que l'état de droit est réellement appliqué dans le cas de Congo. Et là, vous avez pas ces lignes parce que cash, parce que Barbie cap pour le changement. Mbongwana, il faut tout le monde en Mbongoma na kati ya mboka. Mais là, vous avez comme ça, vous avez dit que kaka bango moko babane ko beli la Mbongoma yango, babane su côté le mila, Mbongoma yango baduka ki na kati ya mboka. Et bon, tu ko lo bango ande ko ive. Kezali invitation bon. Yebisangai parce que au moins makamususu ndeko Vital Kamerhe ye moko pende amitié na makambo oyo parce que ndeko mila kisa mingi ndeko Yves komila kiseleki yo zali directeur cabinet vous allez administratif na kati ya présidence biso to biba doiba ki ba directeur cabinet ndeko kabila bote vous allez koyeba partout Gamera le biboye Gamera l'équipe boye mais non toi peut-être soit dans l'ambition présidentielle naie il a fallu doser na ngwata muke. Vous avez un directeur de cabinet à qui jamais qu'on le canal à la télévision, pour faire un point de presse. Mais non, ça les marque. Donc il y a un ça de quoi il faut risquer un mot de la fin. Tapez Moussambao. Il faut que bango que non t'expliquer tout. Au moins que tozo il a un minimum sur l'aspect politique, il faut que ndango sur le plan administratif et sur le plan juridique. Il y avait une lettre établie bien signée par le DURCAP des chefs de l'État que non, bakoki ko engagé mututé, bakoki ko décaisser mbongoté sans qu'il y ait en décide quelque chose. À l'époque là, oui, ça je le dis en tant que scientifique, pas membre du PPRD ou de l'FCC. Le fait que non a signé Kiloka Sawana sur le plan des droits, il est impliqué comme un gestionnaire et il devait être invité comme un gestionnaire des projets parce que 100 jours ils ont projet document on a signé qu'ils ont qui projet mais qui dit les documents on a ils ont qui signé par Yemoko, ce n'était pas par l'ordonnance des chefs de l'État qui pouvait contredire pour que Esala Moube kondenge na réglementation ya biloko ezalaka que la présidence, les lobes à décision, ceux qui chef de l'État ont décidé quelque chose sur le plan administratif, il y a des canaux à utiliser pour que et atteindre l'exécution ya makambo. Mais on a vécu ça d'une manière Brits et Salami Bongo si les lots même décaissement sous ce bando salemate mais il fallait binomoko boye binenge bando salema les lots oyo tolo bango soki ba bengi ndeko il y a des casquettes qu'il faut te expliquer bato dire ka ba chef de l'État casquette à liboso ba bengi il faut akende ko expliquer en état ordonnateur il y a projet à 100 jours il y a mokonza mboka parce que yende abanda qui coordonné yende a signé qui lokasa ya décaissement que deuxième casquette hasard enseignant il ne peut pas se cacher yango biso politicien tozaka mbanga koluka ba problème to banga kaboloko au moins que problème est alimini est-ce que c'est comme boloko na minute te ayebi ke mkeba kenda boloko na invitation peut-être trésor rappelé na eloko wana parce que mkeba kenda boloko na invitation la sollicite ndeko c'est le mot de la fin makambo otolo belango lelo parce que biso bato a PPRD nde ba pesa biso ba lo propre nyonso na tout ndeko tuna ba papa o basala kana o CPT o lelo eza ba bengi CPT dossier scope tu imagines que lelo communication ya Congo ba koteka action ana ya ba appel entrant et sortie nyonso tout ba tekelango particulier moko privé qui va nous gérer la communication, tous les secrets de la République. Kende tanga banderole na OCPT. Et puis les lois na RPTC. Bandeko o ba o se croit que ba intouchable. Ba intimider batu. Ba kangi bango ba ke na CNS ba sambi ba na bango boloko ba sali ba 3 jours. Kabila ndazala ki na pouvoir. Et puis malheureusement, moko na bango ba kangaki aza membre signataire ya charte ya FCC. Donc toza déjà liswe pa na bino mboka oyo eza ya tata mutute mama mutute action donc communication na ngande na kosolola na ndeko nanga kankolongo donc il faut priver moko a ojirango chef de l'état kosolola boye et puis le mal c'est quoi et ça ba loba na baninga ba dirika bunyo surtout ya chef de l'état ils ont un sérieux problème bango nyonso tout baza poursuivi mais finalement chef de l'état il sera entouré avec qui tozongela mais na kankolongo suite à dossier où tout le monde a réagir
dénonciation et acharnement. Tout le monde est dans politique, côté du Kambango, comme il est déjà politisé, tout le monde est dans juriste, débat s'est lancé entre pour soutenir Ndeko Kamere et qui contre Ndeko Kamere, le droit et ça, les mandingues sengeli na école le lendemain à dossier. Au moins, Sukoyo, yango na lobaka totongaka mboka ata boza na pouvoir po te lobi okozala kate tu auras besoin de droits. Onde papier komi kolela bakangi ba 3 jours na SNS. Mais bino kokangaka bato kochaka bato na nzela malobezawa tika malobezawa bino kochaka bato na kashwa sa mabelete bino kokangaka bato wa même ba combien jours na aner ba samba kate lelo sikoyo bakangi 3 jours non j'ai Ndeko papimba otolero ngasa kikimete kastanga bango bakombo nazel na pese exemple ba jeune ce mouvement citoyen ba carbone beni ba tebele bele bakanga miawa ba samba katena ner tanga ka kombo mettre na c'est là malobezawa mais mon tonneau ko limba kambu yozo kanga bozo sangela ngana sala bele papimba tolérance bazona na bino ya solo bozo ka kosoka tayete bozo mona soki bakangi bato kanga motema mengana za contre na yango tokonjima kate bakanga ko congolais pona ba règlement de compte loi wana ngana boyi ozala ba appliquer na ba faible loi eza pona bato onyonso nakomisaka même pe bino pour mon quelqu'un ça correct même du temps de Kabila j'ai salué bato ya Pozaki BSC directeur de cabinet naie il a permis que BSC ba yo par une commission d'enquête parlementaire atikaye Evariste Bochab batangé na likambo ya SNED il a permis que directeur de cabinet akende na justice bien que basambi ça ba blanchir ce qui est mais pourquoi quand il s'agit de caméras on va communiquer même Kabila otobandi ko lobakaza moi mabe quand même moi bola ko mlinga ça correct moi bola quand même et zalaki c'est ça que je dis voilà donc voilà ce qui maintenant to komina oyo basimba te na koki konjima yangote mais na kobosana te likambo papier le que non gombeza la ka centre bato bayaka kozwa mbongo bateka ka fulute yo ozali ko travailler na makambo ya bosoto na pesa yo respect mingi pour musala wana lobake buyibaka bakoyo te mokonzi na bino bozwaka nde mbongo po bato bafutaka taxe ya salubrité mbongo eza ebele kanyake kotaka na poche bakonzi na bino nde balongolaka salite te yebisa bango et puis bozwa mbongo yo zalaka kuna bato ya raskile soki balandi yo il peut pas se sur na 70 mois impayé c'est futa bango on veut rappeler bango te na TV soki 70 mois impayé ba futaka bango te mais soki ya o FCC et c'est lui effectivement les kamboezate mengana sengi batika makambo ya kocha politique na justice très bien ndeko nango bile kambo ya bien malamu papier lobiki mukeba yakendake boloko na invitation mukila bato asema kubetala kango tolote tour à tour yo bimi gangi bongo ya ba congolais ko bina mwana nanga yebisaki ngai kubetala kambo ya papa Tito zongisa yo ya bana nango biso vérité totondio bandeko na tondi bino ndenge boyaki félicitations na la police nationale congolaise pour la musala boko sala jusque là mais toko bonde la nzambe molimo ya mabe ya perturbation ya kanyaka ekote la binote félicitations longonia mapinga boko sa musala malamu bande ko tukuta mikolomiza ko ya nzambe batele ko Congo pour ete mikolomiza ko ya bakonzi basala musala malamu merci pour la sacrifice oyo équipe technique eko sala na temps oyo Jules Kiwana réalisation ya émission on va dire mona sima caméra Jacques Kanya totondi bino nyonso na bande ko bazali kuna ngambo ya machine totondi bino bande ko tukuta mikolomiza ko ya topesa ni mbote ya musika Grâce à la qualité de son travail, King 24 attire de plus en plus. Le reflet de Kinshasa fait partie des meilleures télévisions de la RDC.